Mbote mbote balingami esengo eza lisusu na nga ya kozala liboso na bino. Nzamba pambola bino bandeko na nga na ndenge bozwi deja régularité ya kolandaka ba émission na biso. Vraiment merci na ndenge boza kolekaka yango pe boza kosabonaka e nzamba pambola pe bae oyo pe baza pe ko partageaka yango na ba Facebook, bazo partageaka na ba WhatsApp, na ba réseau kilikili. Vraiment nzambe apambola bino. Alors, tozali ko continuer na sujet na biso ya elembo ya Mokristo. Nayebaki na koloba na biso eza na elembo oyo bato basengeli komona na bomoi na biso po batatola ete tobongola mitema na biso, po batatola ete tokokota lola, po batatola ete tokokoma elongo na nkolo Yesu na mboka na nkembo. Donc molingami eza vraiment ya motuya yo nanga to tia maloba toza koyoka na misala. Elembo yango eza nini? Nkolo Yesu azali koloba, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et lolenge oyo tosengeli kolingana ezali lolenge nkolo Yesu alingelaki biso. Tomekaki ko partager lolenge mine ya bolingo, kolinga Nzambe, kolinga ndeko ndenge oza komilinga, ko bolingo ya mwasi na mobali, e bolingo ya mine, bolingo ya komikaba. E tomekaki lisusu komona bolingo yango elingi koloba nini. Tomonaki bolingo ezali kopesa ya mutuya, bolingo ezali komikaba, bolingo ezali kokabola bozwi na yo na bandeko na yo oyo baza kati na bosenga. Alors lelo tolingi mpe ko partager ndenge nini tokoki ko vivre bolingo wana, ndenge nini. Alors molingami na yebaki na koloba na biso ete poto koka ko vivre bolingo esengeli tondima na nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Biblia eza koloba na biso nini na 1 Jean chapitre 4 na verset nango 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Poto koka ko tia maloba oyo na misala, makambo mibale oyo eza vraiment très très important. Likambo ya liboso eza ya kobongola butema. Likambo ya mibale eza ya koyeba Nzambe. Alors, likambo ya kobongola mutema nasi nalobelaki yango deja, nakanisi na ebandeli ya sujet oyo elembo ya Mokristo, nalobaki mateya oyo etali baye oyo basi bandimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Alors, likambo ya kobongola mutema soki nanu obongwama te, eza impossible okoka kolinga Nzambe, okoka komilinga, okoka kolinga mwasi to mobali na yo, pe okoka kolinga ndeko na yo kati na nkolo Yesu. Eza impossible. Po okoka kolinga esengeli kaka ozala ya kobongwama. Pona nini ozala ya kobongwama? Na émission te koleka na 1 Jean to monaki yango Biblia ezali koloba Dieu est amour. Bolingo eza Nzambe. Ndenge bolingo eza Nzambe, donc bolingo eza eloko moko ya molimo, eza eloko ya bomoto te. Balingami
makambo nyonso ya bonzambe eza makambo ya molimo. E soki makambo eza ya molimo, memelamaka mpe na molimo. Tokolinga baninga na molimo. Kolinga na molimo elingi koloba nini? Est-ce que nzoto ekoki kosala eloko te? Parce que tosengeli kolinga na molimo. Kolinga na molimo eza kolinga na makanisi te. Kolinga na molimo eza na bokeseni na kolinga na nzoto. Naza koyebisaka biso boye, makambo ya molimo esengaka lolenge ya molimo. Makambo ya nzoto lolenge ya nzoto. Maintenant, napesa exemple. Bolingo na molimo, bolingo na nzoto. Bolingo na molimo. Non, namoni ndeko nanga oyo aza kati na bosenga. Aza na bosenga, bon, namoni nazwa mwa 10,000 francs napesa ye amekata kolia. Namoni nazwa ta mwa elamba oyo napesa ye. Namoni bon eloko oyo napesa ye. Selo yo olobi omonisi bolingo na ndeko na yo ndenge oyokaki mateya. Na. Soki osungi ndeko na yo moko ndenge omoneli, oyo omoni ya kopesa, oyo omoni ya kosala, soki na yo moko, bolingo wana eza bolingo ya nzoto, eza bolingo ya molimo te. Bolingo ya molimo ezali ndenge nini? Bolingo ya molimo eza ndeko nanga aza na kati ya bosenga, nasengeli kopesa ye mbongo. Mbongo oyo nasengeli kopesa ye eza mbongo oyo Nzambe a mettre nga à cœur montant ya kopesa. Omoni Anania na Safira bapesa, mais oyo bapesa eza ndenge Nzambe aloba te. Bapesa na ndenge na bango, bapesa ndenge Nzambe aloba te, bakufa. Donc atenga nazali kosala na ndeko nanga, nasengeli kosimbama na Nzambe. Nzambe asengeli komettre nga à cœur. Nzambe alobi napesa ndeko nanga elamba, Nzambe asengeli komettre nga à cœur elamba na kopesa. Nga moko kaka te no namoni elamba oyo napesa wana yango te. Donc bolingo kolinga na nzoto na kolinga na molimo yango wana. Kolinga na nzoto, nzoto ezotindika nga napesa, nzoto ezotindika nga nakaba. Kolinga na molimo, Nzambe nde azotindika nga napesa, Nzambe azotindika nga nakaba. Etango Nzambe aza kotindika nga nakaba, aza kolakisa nga ya kokaba. Tango Nzambe azotindika nga napesa, aza kolakisa nga ya kopesa. Aza pe kopesa nga mutuya oyo nasengeli kopesa. Omoni makambo wana po okoka kosalela yango, il faut que kobongola motema na yo. Il faut que ondima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi. Parce que balingami, soki mutu andimi nkolo lokola mokonzi pe mobikisi te, aza mukufi. Endenge aza mukufi, eza impossible akoka ko boma bonga, impossible. Donc bonga na eko continuer kosala. Mais soki mutu andimi nkolo lokola mokonzi pe mobikisi, bonga na ye ekozala te. Et d'ailleurs, Bible eza koloba na biso, mutu oyo abongoli mutema na ye aza lokola ndeko oyo azalaki na nyongo ya 10,000 talents. Alors, nyongo wana parabole oyo eza na Matthieu 18, sur bandi na verset 23 kino kokita. Azalaki dans l'impossibilité ya kopesa mbongo. Et ndenge azalaki dans l'impossibilité ya kopesa mbongo, il fallait qu'il y ait atekama, mwasi na ye atekama, bana na ye batekama,
pe biloko na ye nyonso etekama po nyongo esila. Elingi koloba nini? Bolimbisi ya masumu na yo prix a payer po limbisama. Yo ifo tekama, mwasi lo fa tekama, bana yo ifo batekama, biloko na yo nyonso ifo tekama. C'est pourquoi Bible ezali koloba eza impossible mutu amibikisa ye moko. Okofuta eloko wana ndenge nini oyo yo zotekama. Okofuta eloko wana ndenge nini mwasi na yo bana na yo biloko nyonso ezotekama. Donc mutu akosemba yo mwasi na yo bana na yo pe biloko na yo nyonso azokoma mukolo ya yo. Yango na molingami soki tobongoli mutema na biso tondimi ko yesu lokola mokonzi pe mobikisi tozali nyonso ya biso eza kokoma ya nzambe. Toza na eloko moko te ya biso. Nzoto na biso, bomoi na biso, misala na biso, basalere na biso, bana na biso, nyonso ya biso eza ya nzambe. Biso toza ba simple gérant. C'est pourquoi naza kosala na biloko nzamba tie na maboko na nga ndenge alobi. Naza kosala na nzoto na nga ndenge alobi. Naza kosala na nzoto ya mwasi na nga ndenge alobi. Naza kosala na bana na nga ndenge alobi. Naza kosala na biloko na nga ndenge alobi. Yango na molingami okoki kokaba ndenge olingi te. Okoki kopesa ndenge olingi te. Kopesa na yo pesa ndenge nzambe azali koloba na yo, pesa ndenge ozali kotindikama na nzambe. Donc molingami lolenge ya komettre bolingo en pratique osengeli kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Likambo ya mibale lolenge ya komettre bolingo en pratique Bible lobi tosengeli koyeba nzambe. Tosengeli koyeba nzambe. Eza vraiment ya mutu ya molingami. Parce que soko yebi nzambe te moyen pe okoka pe kolinga eza te. Parce que tokolinga na lisungi na nzambe. C'est ça. Mutu oyo ayebi nzambe aza mutu oyo ayokaka nzambe pe atosaka ye. Nkolo Yesu aza koloba na Jean chapitre 10 verset 27, je connais mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elingi koloba nini? Soki obongola mutema na yo kati na solo okoyeba koyoka mongongo na nzambe na bomoi na yo. Koyoka mongongo na nzambe eza prophétie te. Koyoka mongongo na nzambe eza vision te. Koyoka mongongo na nzambe eza songe te. Koyoka mongongo na nzambe kati na yo. Bible ezali koloba tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc otambwisama na molimo na nzambe esengeli pe oyeba kokola na kondima. Tous ceux qui sont conduits pas enfants de Dieu, Bible dit fils. Et Bible ezali pe koloba le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc molingami poyo okoka kolinga il faut yeba nzambe. Et mutu oyo ayebi nzambe aza mutu oyo ayokaka nzambe. Toyokaka nzambe kati na biso. Nalobaka na batu boye tango nazali ko expliquer litea ya koyoka nzambe. Matoi na biso eza koyoka maloba na nzambe. Me mitema na biso eza komona mongongo na nzambe. Omoni ndenge ozali koyokanga me mutema na yo eza na oyo eza komona tango ozali koyokanga. Matoi na yo eza koyokanga koloba maloba na nzambe me mutema na yo eza komona mongongo na nzambe. E mongongo na nzambe oyo misu na yo ezali komona, misu na yo ya mutema eza komona, yango nde osengeli kotosa, yango nde osengeli kosalela. Yango na Habakkuk chapitre na yango 2 na verset 2 aza koloba keno na vandi na poste na nga pona kozela komona oyo nzamba koloba, voir ce que l'Éternel me dirait. Mungongo ya nzambe bamyokaka yango te, mungongo ya nzambe bamonaka yango molingami, bayokaka yango te, bamonaka yango.
Alors na mateya ya koyoka nzambe na kota na detail ya likambo oyo, mais awa nalingaki seulement koloba na biso po tokoka kolinga tosengeli 1 kobongola motema, 2 koyeba nzambe. E boyebi ya nzambe eza kouta na koyoka ye, na komona mongongo na ye na mitema na biso. Tango nazali kotanga bibilia, matoi na nga eza koyoka bibilia, me motema na nga eza komona oyo nzambe aza kososolisa nga kati na bibilia. Balingami, okoki kozala na eglize, oza koyoka baza koteya, biso nyonso tozali koyoka motei moko, me biso nyonso tozali komona makambo moko te. Parce que na mitema na biso, mutu na mutu aza na oyo ye azomona. Mingi na bandeko oyo babongwama sika balobaka boye. Tango aye na eglise, ndeko oyo amemaki ye abana ko en tout cas yo za bien te ba problème nanga oke ko lobela ngo motei na bino sikwazo te kaka makambo nanga. En fait motei aza kutu ata kotanga kombo na ye te, aza kutu ata kotanga likambo ye aza kosala te, mais na makambo oyo ye aza koyoka mongongo na nzambe aza komona yango na motema na ye. Tala bisiko zalaka, tala makambo salaka, tala makambo salaka. Maintenant ndenge mutu aza komona mongongo na nzambe na misu na ya motema, aza kaka koyeba ke makambo oyo misu na nga motema ezomona nde makambo oyo motei azoteya. Non, eza makambo motei azoteya te. Motei azoteya makambo oyo matoi na yo eza koyoka. E tango ozali koyoka na matoi na yo, motema na yo eza komona mongongo na nzambe. Donc balingami, pona kotia bolingo na misala, tokotia bolingo na misala na koyoka nzambe. Tango nazali kosunga ndeko na nga na koyoka nzambe, likambo oyo nzambe azali koloba na pesa, likambo oyo nzambe azali koloba na sala pona ndeko na nga, yango wana nde nazali kosala. E pona yeba likambo oyo nzambe aza koloba, ekozala kaka eloko ya mutuya, ekozala kaka eloko ya komikaba. C'est comme ça. Nzambe akoki jamais koloba na yo opesa ndeko na yo eloko ezanga mutuya na bomoi na yo. Non, 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 non. Soko zo yoka na kati na yo eloko ya kopesa oyo wana kuna, et puis omoni yango wana kuna tana lati elamba na kipesu te, eza nzambe te. Nzamba koloba na yo pesa elamba oyo yo soko lati bakumisaka yo na yango, wana yo omona naka. Maintenant yo okomona na lisusu te, tikanga nkolo Yesu nde na monana elamba wana pesa na ndeko na yo. Donc balingami, ndenge nazali koyeba koloba na bino, ndenge nazali koyeba ko expliquer bino, ezali ete poto mettre bolingo en pratique. 1, tosengeli nanu kobongwama. 2, tosengeli koyeba nzambe. Nzambe asengeli vraiment kokamba biso, nzambe asengeli vraiment kotambolisa biso. Eza vraiment très très important. Alors 1 Corinthiens 13 verset 3, et le bin abiso boye, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Molingami, tolobi, bolingo, eza kopesa ya mutuya, bolingo, eza komikaba. Maintenant, 1 Corinthiens 13, verset 3, Bible lobi, oki kopesa ya mutuya, ozangi bolingo. Oki pe komikaba, ozangi bolingo. Donc, komikaba no eza pamba. Tango nini kopesa ya mutuya ezangaka bolingo. Tango nini meme komiboma pona ndeko na yo ezangaka bolingo. Molingami, acte nyonso oza kosala sans kotindikama na nzambe eza acte ezangi bolingo.
parce que bolingo eza nzambe. Et po bolingo ate na yo emonana na bolingo esengeli nzambe atindika yo. Tu vois? On a pesi eloko oyo pa yeba ngande mutu na pesi. On a pesi eloko oyo pa yeba ngande mutu na sungiye. Ngande na sungiye. Nga. Alors, attaque eze eloko ya mutuya, mais ndenge nzambe te mutu alobi osala likambo wana, eloko na yo wana ezangi bolingo. Bible lobi ondimi otumbama. Ondimi otumbama, okufa, liwa ya moto. Ne bolingo eza na kati te. Alors, eza na bandeko ebele oyo bazali kopesaka po bayeba bango. Bazali kokabaka po bayeba bango. Soki ngate ndende kwana, soki ngate ndende kwana, soki ngate. Alors, molingami ba acte nyonso oza kosalaka ya bolingo na kosalaka ndenge oza komonela, ndenge oza koyebela, yeba kaka keno ba acte wana ezangi bolingo. Donc eza zéro. Molingami nazana kondima ete oyo nalingaki to mekempe ko partager yango wana, ndenge nini tokoki ko vivre bolingo, ndenge nini tokoki ko mettre bolingo en pratique. Molingami eza na kobongolaka motema na kondimaka nkolo yesu lokola mokonzi pe mobikisi, et puis eza na kosalaka likambo nyonso na kotindikamaka na nzambe. Vraiment nzambe apambola bino ndenge bozali kolandaka bénédiction na biso tina suka boza kokata kate. En tout cas nzambe apambola bino. À la prochaine. Merci beaucoup.